Matondo. Matondo, ezali ngawa bino, Koko Matone Kimbangu Congo na London Zone Rouge, moko ya babundeli na kati ya CRC. Ndenge tolakaki bino toza na série ya ba live tozosala pona Congo pona komba na biso. Yango tozo continuer, eza titre nango nakanti bomoni wana eza kingetikila. Donc tozo continuer ko motiver, ko encourager ba Congolais ya Kinshasa. Esika pinyo surtout bozwami boyeba ki les temps sont mauvais, la République est en danger. Tozo telema pe tozo belela nakanisa tomona ki vidéo 4e vidéo pe ya suka ya le Mwandansemi alobi bien que eyoma abengi yango eyoma, donc eza penza eyoma. Donc toza na eyoma oyo ekobanda lundi na Kinshasa. Bande konyo surtout bayebi bazo lobelango pe tozo lobelango toujours. Tozwa ba vidéo tocha na ba YouTube na ba réseaux sociaux nyo surtout pour l'air eza vraiment grave. Donc toujours rappeler que mobilisation tout ça, la sensibilisation tout ça là, ezali campagne tout ça là, il y a encouragement, il y a motivation, il y a détermination, il y a peuple congolais à soit destiné na ce lundi le 7 août 2017. Donc il y a un autre ça là appel na ba congolais surtout isika bozwami. Donc peuple congolais tout landa ba mot d'ordre balobi bien que to yiba elo kwa mutute to simba elo kwa mutute mais to kende pas ba institution ezali. Et puis na ba o baza ba marié tozali défendu, il y a na jour wana ou bien na semaine oyo na bateau bazana Kinshasa surtout bazala ba s'abstenir, moi si tout comme Bali va s'abstenir. Et vous allez malamu mingi parce que le combat est d'abord spirituel. Wana eloko to beta mbela ndenge Mwandansemi azosenga pe tozosenga ba leader politique nyoso ba leader religieux surtout bolanda mot d'ordre bo sunga pe bozana sima ya ne Mwandansemi. Wana mbela tozobeta pona lelo yango na pe biso surtout awa na Europe na diaspora bande kosoki moya kosala vidéo ezali ya encouragement ya motivation bosala yango so pe moya ali ya kokoma bokomi botindi ba message na ba téléphone na kina na bande kona biso bazakuna parce que ngonga vraiment ezali grave tozo makambo surtout na sécurité tozo la ba spectateur té mais tozo la ba acteur na tout ce qui se passe et pas na biso na Congo quoi. Pour Kanambe azo laksa na biso surtout que azana volonté té ya kotika pouvoir et puis azo laksa comment est-ce qu'aza sanguinaire parce qu'azo continuer ko boma batu oyo bazana ba arme té bomona ki bino monde basala ki bana lusha bomona ki basala ki na Goma bomonde ba terroriser na Kivu. Donc toujours continuer makambo toujours loba toujours linga ke congolais surtout les Kinois bozwango en considération. Biso bato na diaspora toujours ba image ba émission yo to panza yango na kin peut-être biso bande ko na biso na ba téléphone na ba WhatsApp na ba nini comment ba rozala na mokolo wana na mati ozamala mingi yango toujours continuer ko beta mbela na ba bundeli nyo surtout bazali na diaspora baza na comportement mo responsable ya ko passer l'information na Congo par rapport ya comportement ya irréfléchi et irresponsable ya gouvernement ya Kanambe na batunaï. Donc faut tout démanteler Kanambe et son système. Donc pour nous démanteler Kanambe na système naie mais tout senga biso ba congolais ba diaspora ba résistants combattants patriotes ba révolutionnaires tous à la vision karamoko toza na idéologie karamoko idéal karamoko ya kopikola Kanambe na système nae. Donc toza na message mi balete
misato te message ezaka moko ya kopikola kanambe na système na ye yango toujours continuer kobeta mbela biso surtout bato place tozali libanda pe bao baza na mboka bakokozwaka message wana yango wana tozosala oyo nyonso ekoki nakanisa na deuxième partie na biso tozoyebisa tozokondane comportement ya bacongolais certains congolais bien sûr bien évidemment tomoni image moko et circuler na réseaux sociaux epesi lokumu te epesi mpe sengo te na mitema na biso po tozali d'abord bacongolais mpe na nsima kozala bacongolais tosala mpe badiscipline mosusu tosala mpe makambo mosusu avant mpe toya poto donc étant parent étant responsable étant sportif nana kanda pona nini pona moni moko ya collègue ya ami balobi na biso na information na zwi epai ya leki na nga Jordan Kusa napesi yo mbote place ozali na Paris merci na ndenge opase nga information wana ça fait très longtemps nakuta na susu na Vandam te na Paris mais lelo oye ko informer nga ki Vandam abela ok mais bandeko bazalaki na parc boyebi yango bien que maître Bobo Vandam akoma malade bazairwa pourquoi to olinga comportement boy ndeko na bino ndeko na yo ndeko na nga aza malade oyo bino faut bo protéger oyo bino faut bo batela oyo bino faut bo lengela boza ko pousser ye na bêtise après sima boke nango de bêtise en bêtise oyo bosali boganye nini pe bokozwa nini na état normal yo muto okangaki pantalon okokanga Bobo pantalon to kokolongole pantalon ana kanda pour trop c'est trop na communauté na biso tokomi kolinga tokomi kokomona kwa neti ke seconde nature ya ba congolais zaka buzo bezaka ba bêtise non faut grandir faut batu bakola comment pouvez-vous accepter muto aza maladi bino faut vous protéger mais bino vous tinde en bêtise et puis pour vous jouer ba photo ba image pour panza monde entier ce n'est pas normal je condamne ça fermement yonde ko yo sala ki comportement wana yo za malamu mingi osala vidéo pe osala responsable mambo osala ki eza malamu tamukete. Je ne sais pas, décision, parce que sport est à mon nez, sport est à Kodokante, est à Jidote, Jidoka Bazali, Karateka Baza, tu vas salir chef défense Bazali, tu vas salir lit Bazali, tu vas Betty Bale Bazali, donc sport est à mon nez. Et biso, tu as arts martiaux, tu appelles la discipline, le lengue, mon maman, vous allez. Na osenga na ba sportif ya Paris ya France bazwa makambo wana me balandela makambo wana tina suka et uza malamu po ite ya pe batu mususu comportement ya ba congolais surtout biso bana mibali tozalaka soki muninga na so mobali aza na problème to mona ngo lokola lisolo to mona ngo lokola azokosa to mona ngo ete ozwa yote to mona ngo anengo wana ja mais basi tala ndenge basi basi soutenaka tala ndenge basi basi supportaka yangano moni ba dégâts ezali trop na poto pour na biso mibali po tozolinga ko réfléchir te to na toujours ko sala na ba émotion c'est très dangereux mais en tout cas makambo wana ya maître Bobo et touché nga pena na cœur na évité son petit frère maître Thierry na évité
to épargner na nous pour azab direct na yango, mais nous les autres ba sportifs ba na Paris bozo makambo wana mais pour ils amala mongiti ba comportement wana. En tout cas, moi je condamne ça fermement au nom il y a Judo Club Isramat où on a représenté. En tout cas, on a présenté ba sori na la famille ya maître Bobo pe na Yemoko, mais bandeko ba liwana na Paris na France ba sala o ba ko sala tous a toujours derrière yango peut te soutenir yango d'une manière ou d'une autre. Donc message ezalaki mingi pour na kingitiki là, mais na profiter na occasion na kota comportement ya bandeko na biso o basali na Paris eza vraiment malamu te eza mawa trop pe ba congolais ba komi ko linga ko sepela na makambo ya mabe na communauté na biso. Quel peuple nous sommes? Pourquoi faut-il linga mabe kaka to laksaka ngo to laksaka na peuple du monde que biso ba congolais tous ba ignare. Nous ne sommes pas des zigotos quand même. To laksaka quand même moi maturité, il y a un tour que même dans les réseaux sociaux, car les Congolais mutu balingi makambo ya ko finganaka ko kosela baninga makambo monter des vidéos azui téléphone à muninga ayiba vidéo na ya privé azo panza yango. Pourquoi yango nazo beta c'était peut-être ba jidoka tout ya dynamique ngiri to soutenir likambo. Pour soutenir le Cambo, il y a Maître Bobo, Maître Jean Clément, Maître Cham, Maître Lelo, Maître Mizundaka. En tout cas, tout soutenir le Cambo. Grand Maître Makwebo, tout soutenir le Cambo. Il a bien été. Pour les bandits, il y a Mabe. Donc, il y a un Congolais, vraiment, tout le comportement, il y a Mabe, il a bien été. Pour yango betra mususu ba Rwandais bebe kolo mususu comme ko sakana biso po biso moto au milieu ba comme il pèse sa valeur ti to monde a wali to comme ka ba papier ya toilette. Non, to za peuple le la peuple news. Alors pourquoi faut qu'on se comporte comme mabe? Pourquoi faut que ça la rame mabe? Est-ce que ça la malamu dans mabe? Est-ce que pour ça la malamu faut aux la religion? Non, faut la humanisme, faut la nakata monde. Si vous avez un botoli pantalon, vous avez un poussé qui est un Rwandais, un Burundais. Si vous avez un Rwanda sali en Bolobio, non, Rwandais, faut que vous Rwandais. Mais vous avez Congolais, vous avez en tout cas, je condamne ça fermement, étant que résistant, combattant, patriote, paix sportif. Moko, yaba jidoka, donc Moko, yaba maître. Nazo condamné yango fermement. Et puis dans la kanda, mutu wana wa simba patron so ngana zala wana lingo za pende mususu. C'est normalité. Faut tout tika ba comportement. Faut tout se soutenir. Mutu aza malade. Mutu aza malade. Quand même. A communauté wana aza malade, aza omiye bati. Faut tout protéger. Bande konanga. Même ata pour na promoter membalasima. Soronde kona biso azana na itawana en tout cas tous obligé faut te protéger et non que tu exposer ou te pousser dans le mal après si ma et comme un objet ou bien sujet à moquerie biso va congolais to mitiawa pour tout ça le bandeko va vendre yangwana na zo senga na ba congolais en tout cas bandeko nous surtout ba télémi pour un problème on a. Merci, félicitations Jordan Koussa, merci nous pour cette information. Mais ça passe. Mais ils ont touché pendant la montée ma quoi ma bien. Tala tata mobimba, allez bino bo ça va comportement bon so qui a des état normal, yo muto boto les pantalons au boto na montée. Donc ils essaient monter. Pe tozongi ke kingitiki les alliés lundi. Donc, ça la vidéo vendredi pour nous encourager, comme motiver Bandeko. Bandeko, faisons des vidéos d'encouragement dans le peuple congolais, pour motiver Bango. Cette fois-ci, tu as l'offensive, pour démanteler Kanambe dans le système de l'immobilier. Babundeli, nous surtout, il y a Mboka Congo, puis les Congolais, nous surtout, initiative, esprit à combat, dans la diaspora, l'air est grave.
faisons des messages, tout de suite, message dans le téléphone, tout bien dans la famille, babi malibanda, ba o ba kokoma na ba place d'institution eli, ba koma, ba kokate babi même libanda na banda kuno bango, ba siffler, ba sani, ba njungu kobeta, Kanambe et son système dehors. Et l'autre ça là, lundi yangwana. Nakanta balongo na bankulu ya Congo bakozana na biso. Fumu Kimbangu azali mvuluzi ya loposo moindo. Tata Nzambe ya mpungu akozana biso c'est lundi pour nato vaincre combat oyo tozana ngo ya libération totale ya Grand Congo. Le combat est d'abord spirituel. Donc soyons très sages spirituellement pour nato vaincre physiquement. Napesi babundeli nous surtout ya Congo mbote napesi peuple congolais de partout. Courage mbote na biso tout qui ma distraction tous à la concentrer vraiment na itumbo tozana ngo pour la République est en danger. Encore une fois, merci à nos combattants, à nos résistants. Nous avons un CRC dans London, zone rouge. Donc, toujours continuer Bitumba, pays Bitumba, et l'on est allé côté Nabiso. Bah, pasteur, bah, politicien, bah, homme du peuple, surtout, Bengi Sabatu, Bimi Sabatu Libanda, pays Togolonga et Tumba Oyo. Bondeli Bongo. Tata Nzambe ya mpungu tulendo. Merci na énergie na makasi opesi biso. Elongo ezali ya biso. Ingeta Matondo.